ceux qui ont mon mboka na biso makambo tambola te parce que il y a mboka na biso ba miti faisait bien na mboka oyo. Et nzamba talsaki ngai milimo bato ezolela. Ezolela pona mboka oyo. Ezala bato basambelaka, ezala bato basambelaka te. Milimo na bango nyonso tout esangani eza kolela. Wana milimo bato bakufa to bazavi. Obinga na botama na mboka oyo na ba 1900. Tino to comme na ba 2000 nzamba pisanga mo muke grâce naza na bomoyi. Mais pas oyo oyo comme na mboka oyo makambo esama na mboka oyo nana vivango te. Mboka ezoko suko supporter bato bavandi likolo na bango te. Yango zomona bato kotela masuwa bazindi ba crash pamba ba accident pamba soko compter ba mort par jour par semaine papa aucun condimate. Et monsieur bandi pona mboka na yo so ngaka mboka vanda wana yo ka makambo yo musali ya nzambe akoloba pona mboka ezala délivrer. Obi même ata histoire d'indépendance na biso ba falsifier yango. Oui. Oto yo ka tanga na ba classe wana ba lokuta. Ezaka yango te. Père indépendance ya mboka biso ezaka kasavu. Eza lumumba te. Mais si on va changer yango, bata lumumba likolo na ye. Oh, c'est ngi kasavu na za likolo, ba lumumba ba bolikango, ba nani bazana na sima. Ah. Oui. On les autres choses ali vrai. Ça y a un peu ben dans malédiction. Ils sont ben dans malédiction. Ce qui va te réclamer qu'il y a une indépendance sur la terre, ne t'es que tu as la bombe. Ce que vous avez besoin de boire qui, quelle ingratitude. Mais dis-moi, tu es zolé là. Et ça m'a wami. Oui, même à maréchal Mobutu. A qui okunda malibanda mbokate. Ba malédiction na mboka. Congo ezaka ka mboka moko soki osali musala, ozui pension. Ozombo noté. Papa fait ça. Mais so lika basolo. Papa fait ça. Ba kufa bana suya mbongo wana. Akufi pauvre, atiki mwasi na bana pauvre. Moli mu lezolela. Nde koma mboka ko sala beni. Mbala boni to bondeli pona Congo. Lisez enfin. Belé. Makambo siba. Rien. Tala, oh, to si ma drapeau, to benga ba passer na ba passer sengole. Baya, o mo be ba passer na ba grand magouye. Ata ba bengi ba passer ba to sangana, ba bengi ba religion nyonso. Eloko ko marcher na mboko ezate. Ah. Parce que na somo na milimo ya bato, makila ya bato etela mezo ba vengeance. Ce que tu as besoin de vengeance. Bon, c'est la vengeance pour mboka na bango te. Mais ce que vous avez besoin de tika na bomo. Na autre monde dernièrement ba enseigner ba vendre ma belé donc ba na mikie ba zo papa fait ça. Bato ba pesa ba tuma yele. Pourquoi moyo zali? Ezo comme professeur. Ba enseignant ba to tangisa yo. Ezo comme mécanicien, ba ne ba to tangisa yo. Ezo comme bongisa courant, ba ne ba to tangisa yo. Ezo comme licencié, ba ne ba to tangisa yo. Parce que ba to ba za fondation. Para muta comme na mayele, ba suti bang. Yango peso me malédiction. Et ma malédiction. Kiti na bokonzi ya mbola biso. Eza voté. Ata mutangaza oloba malamu. Soki akomi kaka, azoki kaka poste moko boyi. A changé. Ata bourgmestre ya pas mara. A changé complètement. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani. Loboko na tata ese moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango
ndeko talaka yango na Vincent Makeba. Mbote bandeko ya Ciel Vert TV na pesi bino mbote shalom shalom bana na nzambe oyo ba préféra Ciel Vert TV oyo ba sabonaka na pesi bino vraiment merci na oyo bozo sala kati na Ciel Vert TV nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino na ndako na bino partout bozali bozolanda émission oyo na pesi bino vraiment merci sans oublier na sima ya poste télévisée na biso tomoni Josué Liwanda équipe eza mobimba na Caleb Makela na et José Makela bangonde bazobenda biso ba image poto leka 565 na banda kuna bino sans oublier maman Bénédicte Makela azape journaliste ya Ciel Vert TV pe pasteur Flamme na pesi bango vraiment merci pe ndenge baso na 4 na Ciel Vert TV sans oublier patriarche Vincent Makela DG ya Ciel Vert TV soki to na ba émission na bino na grâce na ye na initiative na ye ndenge na sala poto leka na émission na pesi vraiment nzamba pambola ye merci beaucoup to kende musika te. Ce qui est là, pour cette télévision, c'est le Congo en général. Le Congo en général, Congo dans l'ensemble, même spirituel, même physique, le Congo. Il y a une résidence, il y a révérend Vincent Makela, la patriarche. Il y a la mâchoire de Dieu, il y a la connaissance, puis il y a la sagesse, il y a mingi pas na pour répondre à toutes les questions mingi autour de la biso, il y a la patriarche Vincent Makela, tous dans la résidence na ye, tous au saluer, après ça va nanda membote. Shalom patriarche Vincent. Shalom et bonjour pour la banque Rolanda biso. Les abattoirs semblent la raison abattoirs semblent la rater parce que le tour le Congo dans l'ensemble. Donc tu kolobela makambo ya nzoto, tu kolobela makambo ya mukili et puis tu kolobela makambo na domaine ya molimo. Donc na pesi bango nyonso mbote nzamba pambola bango c'est votre bien-aimé ndeko na bino ya leki kulutu muninga pasteur patriarche pona bato yo ba c'est pour benga nga bongo nzamba pambola bango nyonso. Merci beaucoup papa Vincent Makela tu es vraiment na lombango et pas na yo po bandeko mingi babenga biso ba ibsa biso boyambela biso mingi to kaka mingi patriarche Vincent Makela yango to sala kaka ndenge ba abonné ya Ciel Vert TV to ba na nzambe o balanda Ciel Vert TV ne balinga biso to to tuna nanu avant to banda to tuna nanu ndenge ni santé ndenge ni zo vivre na mikolo o na kati na mboka na yo santé za moi muke malam parce que na Congo mutaza malam azabe na te bato malamu kanga bato basalaka bazosala politique pe bato basango na motema mabe o bazoyiba bazotonda na bomengo mais biso ba mususu oyo par la grâce de Dieu toujours vivre pour toliaka moma tembele moi mbinzo moi lipana tongo et mona na kamuke muke mais zana bato mususu bazo crever penza même atali pa bazo mona angote donc nazo partager na bango douleur oyo na motema na ngai nzambe a réconforter bango sunga bango nzambe a sala grâce na bomo na bango donc côté santé tozama muke malamu na ngolo ya nzambe pona mboka en tout cas nazane sengote parce que mboka na ngai zo tambola malamu te rien ne va parce que bali weleki ma belle qui mingi na mboka na biso mboka zo tambola pala malamu te l'homme valable mais na guise de reconnaissance na pesi mbote mingi pa ba toza na caméra Josué Liwanda Brown le caméraman espace tomoni bongole kinaye Caleb ingénieur Caleb Makela n'était so bazaka bango mbale kuna exaucé Makela nzamba pambola bango et sans jouer na pesi mbote mingi pa ya mon œuvre d'art mosungi na ngati moi sili na kati ya basi azali banga kilo mama Bene Makela nzamba le kono pambola ye chéri Bene Makela na lingi yo mingi ba bizu ya ngwana nzamba pambola yo et na pambola pe libota na ngai bana na ngai nyonso tu ya mai Makela Sephora Makela oyo azabongo licencié nzamba licencié nzamba le kono pambola ye plamedi pe azwa ki a distinguer donc nzamba zo pesa nga bapesa nga bana mayele tika te komone ku mama na pesi pe Belvin Makela mbote mingi sans oublier nani Précieuse Makela et puis na Délice nzamba pambola bango et Barachi nzambe vraiment pambola bango nyosu bene moke grâce à moke en tout cas nzambe penza apambola bango na famille na ngai Makela mobimba ko bana mwana liboso kino mwana suka bayaya baleki Mosena nzambe pambola bango
Merci beaucoup Patrick Chevesa Makela moto a oumé na bonzambe nzamba pambolo vraiment ndengo disposer pétant ba question na biso autour na toyebe ke tokozwa ba réponse ya solo ba na nzambe ba ozela papa Vincent soki moni mana toye vraiment mbangu pa na yo lelo toye pa no eta que ça homme spirituel toye ko tourner ba question etali mama mboka to mona mboka ndenge zo tambola to zo mona ba to futa ba osala misala ba futa ba mbongo te ba infirmier ba bloque belé yo eta que homme spirituel to tango na angle mon spirituel osala analyse ni no raisonnement ni pour na mboka nao. Merci beaucoup. Question Kitoko, évangéliste Makela Cédric, l'homme valable, moi en tout cas, mes petit frère Jésus-Christ, cerveau, cerveau électronique. Nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Ce qui ont mon mboka na biso makambozo tambola te parce que il y a mboka na biso ba miti faisait belé na mboka oyo. Ba miti faisait belé et nzamba talsa kingai milimo bato ezolela. Ezolela pona mboka oyo. Ezala bato basambelaka. Ezala bato basambelaka te. Milimo na bango nyonso tout esangani ezakolela. Wana milimo bato bakufa to baza envie. Bato oyo baza envie te na bato baza envie. Donc baza kolela moite pona mboka. Or mboka bato nde bato batongaka yango. Ezala ba France, ezala ba Belgique, ezala ba États-Unis. Ezateke mboka tongama yango moko. Bato nde batonga mboka wana. Mais pona kotonga mboka il faut kozala motema malamu. Et puis kozala pe moto za na volonté ya mboka wana. Et puis ozolinga mboka wana. Mais mboka na biso bato basa to bona volonté na yango te, balingaka yango te et puis tolingani pété. Yango mboka oyo mabe ezaka seko koba. Obinga na botama na mboka oyo na ba 1900. Tino to comme na ba 2000 nzamba pisanga momuke grâce naza na bomoyi. Mais passion yo oyo comme na mboka oyo makambo esama na mboka oyo nana vivant ngote ekomi kozala somo soki bolemo eloko bokumisa nzambe soki bolali bolamuki pesa nzambe matondi parce que mabe ekomi na mboka na ba niveau mususu ya kosakana te obi pourquoi parce que Congo pe Zaïre toza ba spécialiste ya koboma ba héros na biso Na ndenge ni pa. bato bazosala histoire ya mboka Baboma ba na ndenge. tozoboma bango toza ko négliger bango or mutakufaka mais molimo mutakufaka te Oui. donc bato même matana kati na nkunda et pas ba kufi baza ko regretter pas na botama congolais oui c'est comme mboke comme na c'est ya malédiction papa na koloba ngo na kozwa na domaine moko na kansi l'homme valable bato ba pesa nga raison mboka oyo malédiction ko parce que mutu moko tazo sepela bato so bazaka na ko ya kolela. C'est une église, papa veut ça. Même l'église. Surtout l'église de ma belle comme belé. Pour ma passer de ma belle comme belé, na wana domaine moko na expliquer batou. Bon ba marabna lobby ezalo kuta to eza solo. Yamoni malédiction et comme na kata mboka. Mboka ezo ko supporter bato ba vandi likona na bangote. Yango zo mona bato kotela masuwa bazindi. Oui. Voilà personne à maman Moulin. Oui, ba crash pamba, ba accident pamba. Si on compte ba mort par jour, par semaine, papa, aucun qu'on dit maté. Oui, qu'on dit maté. Auquel bon putain ba tozo kufa ko sakanate. Non tu ko bungi sa pas coco. Mais kalamingi tolo bitana ke église sanga so kendinga kufi. Oh, Omono kamwe. friendinga. Oui. Donc bato bazo kufa ya kosakana te parce que malédiction ko nakata mboka même ata mabele e bandi ko sanza bato. Or nzamba apesi biso mboka Congo eza mboka na biso po mboka ezaka sacré na babito bavandi ko nango bazaka pe sacré mais il faut passer la mboka po mboka mabele pe zaka na esengo. Mais Congo toza ba spécialiste ya ko boma bero na biso ya ko négliger bato ya ko moni mboka mabele komi na kanda voilà lobimbo le beteka wa samedi to sindaki abiso nyonso to sindaki Tu n'as pas dit peuple maille koti papa. donc moyenté c'est insalamable mombo le beteka tangu muke mais qui ça me comme fleuve mbule zo pas venir comme même matin bis mobimba na batu na kati maye memi bango
Et c'est incroyable. Papa, babi le connaît ça même na France, tout le monde en boule moi betaki na Paris vraiment mais côté le peut na na ko comparer ma France na awate. Ma ngwe contre na France tango nyonso. Boule betaki. Et betaki mais ezalaka tango nyonso tite. Mais pas ce comme tango nyonso. So to zuka kambule beti na Paris. Ma etondi. Pour nite to so par exemple que na Paris kuna na porte ba futa ba nani ba chômeur biso peut futa ba chômeur to so exemple mbula pa bete ko ne tondi saki mais kuna ba tonganda kuna ba banda ko balam misala c'est belé ba futa ba chômeur ba na classe l'état sera bango en charge pour ne pas faire ça la marati et ça la marapé awat to so exemple moko to monaka o eza terre à terre ya ceux qui m'ont ba moya muke salami ne to exemple même mala mo zo sala makuna to so exemple te ponani parezi ndaka ko na awate benga ba to bazana poto ba kobisa yo ezindaka lokola awate ba ko baza ko kamwa awa. Oui, voilà. Merci beaucoup papa Vincent. Émission bandi bandeko o baza distrait benga bango vanda wana émission bandi pona mboka na yo so ninga mboka vanda wana yo ka makambo musali nzambe akoloba pona mboka ezala délivrer. Papa Vincent makela no ki olobi mambo ya malédiction na mboka na biso. Et tant que bien aux hommes spirituels, au bien ma malédiction, parce que malédiction yango na mboka, est-ce que aussi la nengeni bat barosa la nini pour malédiction ici, et là on y est ça la pour malédiction ekota na mboka. Papa ba pesa kama toyi bayoka. Malédiction comme na mboka parce que na baki milima bato mingi ezolela. Ko banda na tango ya kala. Bato basaki tous indépendance. Obi même ata histoire indépendance na biso ba falsifier yango. Oui. Auto yoka to tanga na ba classe wana ba lokuta. Ezaka yango te. Père indépendance ya mboka biso ezaka kasavubu. Eza lumumba te. Lumumba pas azaki participant. Mais muta déclarer que indépendance na biso to zali panda, c'est kasavubu. Oyebi ke bitumba ya ko indépendance na biso e bandaka na abako c'est qui parti politique à Kasavubu. Oui. Mais si ko ba changer yango bata Lumumba likolo na ye c'est ngi Kasavubu aza likolo ba Lumumba ba bolikango banani bazana na sima. Oui, on les autres choses ali vrai. Ça yango pe ben na malédiction. Et so ben na malédiction. Oh nini zaka boy kasava zo pesa mitingi ba nani basi votera vita ba utaki de stade basi vita kanai soki mikado na nini tout ça ba falsifia on a zo bezali vrai ba to be histoire ya indépendance ba passer ça zo constater donc ba falsifia bon pour nini pour ba écarter ka combo ya Kasavubu. Mais premier muto a déclaré que indépendance na biso tous ali panda et ça Kasavubu. Parce que parti politique à Kasavubu et ça qui colo abako l'époque wana. Oui. Et ça qui colo penza. Et ba minde baze ko banga ye. Et ba Kasavubu wana baze ko ba disciple ya Simon Kimbangu. Oh, c'est Kasavubu avec c'est mon na Simon Kimbangu. Bon Simon Kimbangu azaki moi muke liboso. Mais bazaka bato a série moko. Donc muto le pena asaki to zwali panda peza Kasavubu. Na ba discipline no suba zaki wana na ba collègue ne ba zaki wana. Mais oki Kasavubu balobela ke? Rien. Balobela ke te? Ça les nini papa, ça les stati munene wana na nini na kipwanza papa Vincent. Ils a déjà remerciement. Mais yo mona kateke mkolo ba taba date ya férié pour ba Lumumba. Mais ya Kasavubu ça va. Il va le le 4 janvier. Ah, balobela écoute. Nasira mona mtazo tanga ba héros ya mboka de époque na indépendance. Atangi ateka Lumumba sili. Wala pembeba. Mais ça beba. Et ça malédiction. Molimo ya Kasavubu ezo regretter na bato su babomaka bango pour indépendance na biso. Et ça bato su blaki bango vif. Bato mususu bakata bo mike. Akufeli mboka sko mboka ngwe salini pona ye pona bana na ye pona mwasi atika pona bandeko na ye c'est grave lelo bana Lumumba nyonso bana Kasavubu nyonso bazala pays étranger ba mu asepe na non et qui ko sala makate faut pas vendre na mboka oyo
po eza mboka oyo bapapa na bo babundela yango et puis l'état azwaka bango en charge batike lokola bamonument tomonaka bango oyo famille ya Kasavubu oyo famille ya Mpolo oyo famille ya Bolikango oyo famille ya Chombe oyo famille ya Lumumba ce sont des héros po ete mboka na biso histoire nango elobomaka na ndenge sengeli pe mboka ezala beni. Papa Vincent banani ba falsifier histoire vraiment ya mboka na biso kasi bakonzo bazwaka pouvoir bakonzo bazwaka pouvoir po wazwani papa kasi po kaka bango bazwa lokumu komba bato wana eyokana te me bayebi te ke bazobenda malédiction na mboka po mboka bato nde bato batongaka yango soki bato bareklamaki indépendance wana te ndeti siko tozala boumbu siko bozwi bato wana bobwaki quelle ingratitude milimo bato wana ezolela eza mawa mingi oyebi meme ata maréchal Mobutu akiokundama libanda mboka te oui parce que asala pe quelque chose na mboka oyo agardaki unité na mboka oyo pe apesaki mboka oyo valeur ça ya kimaki na ye akimaki président Kabila le père tanga yaki ya kimaki na se protéger ekufela kuna Maroc to boyite ata ko coup d'état salamaki mais sengelaki teke batika ye avant na Maroc po asala pe mingi mpo na mboka na biso asalaka mabe te bamakambo alapesama na mboka oyo ngai namona bato ebele na mboka oyo grâce à Marshal Mobutu namona ba Ali namona ba Foreman namona ba James Brown namona ba le Kassav namona ba Pape Jean-Paul II tout ça bani pour te mettre le belango na domaine nyonso asalaka mabe te mais kokamata mutu ndenge wana un héros ya ndenge wana bokimisi ye mboka famille na ye panzani bana bakufi et puis akekundama na Maroc mais azali un héros ya mboka na biso eki kosalama te il fallait bakunde awa tolela pe yawa nation likamba solo te ezobota ba malédiction na mboka exact possible bazobemba ndenge za bongo baya na ba déplacer ngo oui a poli déjà mais baswaka te baswaka il faut bazongisa nzoto le awa bakunda ye awa prépare ba star na biso batu minene ya mboka o basala bakombo ya mboka bakunda bele libanda ya mboka na bana domaine moko neti banani Poto mona baono so bazaza awa neti banani ba so bazaza awa nani option ndego wa ba lwambo baza awa ba kester ba papa wemba nso baza awa à part bango bamsupe bazaka liboso na bango bazali yo oyebi avant lwamba banobeta misiki beduele nga nde bazalaka yo oyebi ekutu oyebi eduele momoni oseki oyebi ete ata mutu kombo oyebi ete do avant balomba bazalaki papa wendo akunda bame baza bato fo balombelaka bango parce que bamema drapeau ya mboka pe libanda fo balobelaka bango eza teke so bakundi mutu na komone pe kundami non na domaine ya musique na kota domaine ya musique bando boni bisa tobi to kolebela Congo na ba domaine nyonso obi premier drummer ya Congo mutabana ko beta drum na Congo obi komona si komone seske mulenga obi mutakota drum na Congo aweza tabulei même mutaba na musique ya Congo même mutabana ko beta drum aliboso seske mulenga obi balobela ekutu ozomona basala kutu silimone poko wana bobenga ngo sumjum batakana bazoba makabla zoloba basa ba valeur ce sont des héros mais mboke bwaka bango balobela kutu bango te na keda kaka kokota ba drummer wana mutasala rythme beta katilelo ka même biso bana nzambe to beta ngo wabi komona mericho est-ce que kutu balobela kai alto kufakala mingi tawa bakunze na poto bakunde na poto ko ça yango ndeseke ba esprit wana mais ça ba malédiction pour la mboka ce sont des héros ya mboka yem tasala rythme ka balobele kute baze belé sobela tanga ba domaine ba domaine yosu okokamwa tokina na box
oyebi mutu lokola Mamba Shako Mamba Shako nayebaka yo oyebaka ye te oyebi Chikuna tozo na quartier moko azalaki champion du monde mais Zaïrois congolais kelekele oyebi ye yoyebi kaka edingo ete kelekele oyebi ye toyebi bazefi toyebi bango ebele bazefi wana bino bozokola bosi bokomi mwa bokomi na baage ya ba 4 à 5 ans mais nazo babo babandaka champion du monde époque wana kelekele kutu kombo batumbi ayibi yango te Mamba Shako grand boxeur ba Belgique bakufa oyebi ye peuple de Landa tala ba grand no wana Kongo elobelaka kutu bango te babwaka bango ba grand chanteur musu mingi bakundami na poto ba grand guitariste mingi bakundami na poto eza malédiction pour la boka Rigo Star akundami hapo kundami bana bongo wende akundami hapo papa Vincent ba musu ba changer ba nationalité pour bazwa ni ba comment yango ba mais bazo changer pour la pasite mboka na bino bobi ko tsaba na valeur na bango te eza pasi toke na domaine ya batisto ya basalaka bikeko banini baza ebele batoka bametre liyolo bapeintre batokola bamoke batokola bapaster bodo akufa balobelaki kutu bagrand artiste batokola bajimo mbweki oyebi ekutu te ozomona ozoleka na kasavubu oleki oswe magasin mo ezalaki wana badesinaka Kofi avanda munene boye ozoya bango les jumeaux mbweki bato baki bagrand décorateur bagrand artiste balobela bango kutu boye babosana histoire yango mpo moko akufaki nayebite soki moko mpe azalaka ozopa akufa bazalaki ndenge moko mpenza nakasi bana kini obebikisesaka na bayemaka na zoloba balobelaka ta bango te rien ata lisolo ata histoire mais baza ba valeur mboka comment mboka eza la malédiction te ba grand professeur bakufa na mboka oyo pauvre batika basi na bana lete ki baka famille na bango te mboka ki baka famille na bango te milimo na bango eza kolela toke na domaine spirituel wana kena nazaki na domaine ya makambo na mokili toke na domaine spirituel non kala makamukili toki na ba chanteuse makasi lokola ba elenga moseka oyebi nakaka balobelaka mamunene balobaka te wa ba bemission na ntango ba 16 années là mais mboki alobela bango bapesa ye valeur bana ne baza wapi famille ne baza wapi nyonso eza bamalédiction na mboka Kongo eza kaka mboka moko soki osali musala ozwi pension ozwa mbongo no te papa Vincent mais solika basolo papa Vincent bakufa mpona suya mbongo wana akufi pauvre atiki mwasi na bana pauvre molimo nezolela nde koma mboka ekozala beni tala neti likambo ya asie combattant moko asie combattant wana babimisengeki ntango soki roi ya Belgique ayaki awa mais bunda mpona mboka bunda babwaka ye akoma kolala wapi akoma kolala bisika moko meme ata basoso bakona bisika ndenge wana te mais solika masolo babimisaka roi ya Belgique ayaka oui babwaka ye mais muta bunda mpona mboka tala molimo muta ndenge wana azovivre na baregret atokufaka na mingi te awa sikomboke kopambola mandenge nini do biloko nyonso wana ezoma malédiction na mboka ntango baza na posa na ye roi ayaki bazwi ye balati ye soki nini mwa basika bautilize ye banyati ye asima ntango roi ake babwaki ye lisusu namonaki président de la république azalaki wana papa Vincent mais akufi pauvre basala eloko moko te siko ndeni mboka na biso ekoma ezwa malédiction te ndeni mboka ekozala délivre ndeni mboka ekozala beni mpo milimo bato eza na mawa ezaka kolela mais mutu moko azoyiba 450 millions ye moko mais bato basala valeur na mboka bazali babwaka bango nga moseko oyebi ye te oyebi bachante lokola abeti masikini balobelaka ye papa balobelaka na nani na émission nalobi esengeli mboka ezwa ye na valeur
eza individu tete mboka atiki bana atiki famille basalaka na famille nini obika za mwasi ya mutaliboso na mboka na biso abeta soki zeni soki Olympia eza ye eske balobelaka valeur ni bapesa ye peut-être ministre de la culture tika nga naza na Congo awa barenga mpasaka bango wapi batukutu basala bomoi bazoki mpe bino te bongo bawei bapongo love bato minene baza mwana tanga bango sutu ezali te mais bazali est-ce que l'état ekipaka bango mboka ekipaka bango evalorisaka bango mais milimo na bango zolela bokozala beni ndenge nini na kele domaine spirituel bagrand pasteur baza na mboka oyo musu mpe bazali yo mwana l'état ekipaka bango kaka kokritike mais bobisa bato valeur na bango mboka ezala beni rien papa fait ça côté uta basala nzambe l'état mikolo azokipe basala nzambe ba confession religieuse wana to monaka bazopesa bango bambongo ebele mpona kosala bambo ebele papa fait ça wana bakorompaka bango te mais toujours kokipe bango sans corruption bokamata mosala nzambe bokote na parti politique na bino bokote na régime na bino po akumisaka bino ata bosala mabe ya azolobela kote te l'état nde azozwa bango aza kovalorize bango azwa bango en charge toki na bapaster lokola bapaster makanzu oki balobelaka ekuti oyebi ye te oyebi na kombo oyebi yango te oyoka yango na monoko na nga loba likamba solo bajacques verno bakufi oyo basili misele be na mboka oyo tozala bapaster be na kotangela yo badi na bala mpo na ye bato mi babongole mitema beglise de réveil oyo esalama oka balobelaka di na bala l'état lobelaka di na bala rien toza na héros vivant ye kuna nakufi te aza na bomoi esenge l'état kede konsultaka ye tata batata les grands patriarches parce que elani oki mboka so bakipaka kutu balobelaka ye koma mboka ekozala beni tozala na bacomédien ya minene na mboka oyo musu bakufa meme na bapetranger bakunda bango kuna bavenir na mboka bato lokola bakomanda danga baza bavenir na mboka baza ebele bebale mondial tala papa na mboka toki na batu Jésus Christ bebale mondial bapapa kwedi baza pasteur sekelani azala bomoi nana kipaka ye ezoma malédiction na mboka mususu bazala bomoi naza na pays étranger mangobo prêtre akosakana te ya bacomédien est-ce que bakipaka ye rien batanga sukomo na ye rien mais mutu anasala makambo ya grave so ezala bamboka mosusu nde bavaloriza ye batie na place na ye e kosepela na bango ezopesa bénédiction na mboka kosepela milimo bato bakenda bazomona na nsima ke bato bavaloriza biso bazoki mpe bafamille na biso ezopesa bénédiction na mboka mais baregret na bango na bafamille na bango na bana mboka ezozala modi wana naki koyebisa yo. Merci beaucoup Patrice Chefesa Makela na tomoni vraiment obimisi babilo moko lobi point par point papa Vincent Soko ne lobi na makambo ya ba homme spirituel to ba héros ba kunda bango libana mboka Soko impact ni spirituel ezaka na biso eza mabe parce que nzambe mutasala moto na moto nekolo na ye na mboka na ye pe na esika ya fandi nzambe mutasala yango même na bible ozomo tangu nani avant kufa Joseph alobaki soki akufi atako mikuwa baka longola mikuwa na Egypte baka ko kunde na mboka na ye esa ba malédiction ba valeur na bino bazo kufa na mboka msusu bazo kuna bona mboka msusu noka kande ko boketolo baka yango atuka koto na pesa raison esa malamu te ebenda ka malédiction na mboka yango mona na poto tola bamboka msusu ba pays msusu ba valoriser ka bato na bango ba héros na bango bato basala ke mboka emata mboka tambola babimisa kombo ya mboka ba valoriser ka bango toza ba grand joueur mingi lebo basala poto ba mayanga ba kakoko ba kidumwe ba nani bato basala na poto
pourquoi pas tokozala bango awa mboka pesi bango en charge lobi bekim na mino ko kasusu te oh tozala ba footer oya liboso basalaki exploit bosala na bango nini namonaki bato bajore tozwaki 3e na Burkina Faso bazolela awa bafis bazolela awa oui bazolela awa bokolela bango zobeniri mboka te ndima makambo nazoyebisa yo moi je suis un homme spirituel ndima makambo nazoyebisa bino mboka ekomarche te il faut tovanda mpenza tokanisa berere biso tosalaki to réparer omona mboka na biso ekomarche malédiction eza na mboka oyo milimo etomboki mpo na mboka na biso faut toapese kanda ya besprit wana c'est très important. Merci beaucoup Patrice Chevesa Makela obimisi biloko moya makasi vraiment ba nzambe bavandi kimé bazolanda vraiment poser na biloko moya important po batoma ngino bambaka masolo mbala boni to bondeli po na Congo les enfants belé makambo simba rien tala oh to simba drapeau to benga ba passer na ba passer sengole baya omona pe ba passer na ba grand guye bameli baninga msimbo bazosala ngo nde mpo na mbongo orke likambo wana esalama mpo na mbongo te parce que nzambe ndenge asala mokili à part baange il y a les esprits que Dieu a mis dans ce monde pour regarder bafrontière na mboka mingi malamu esalamaka na mboka soki bozotambusa makambo malamu te makambo te ekobeba tala meme ata éducation ya bacongolais lelo même ata respect na congolais yo moko besalaka su te oui munu sokoma impoli tala même na ba TikTok na ba réseaux sociaux tala makambo ya congolais basalaka bato comme so basala yango te on dit ba congolais to asuna mitu te tosalaka bamakambo susu eza pratiquement impossible mpo moto asala yango na balieu public parce que toza délaissé même esprit etika biso tokoma biso moko tokoma faible voilà. Merci beaucoup Papa Vincent comme vous êtes homme spirituel bino batoza trop spirituel boye bablora beso bobimission ebangisaka bato Papa Vincent sikoyo yo etaki oza homme spirituel etaki patriarche bahistoire nyonso beti ya mboka na boza mingi te bato ebele te bayebi bahistoire onongo bike bafasifia histoire ya mboka na biso sikoyo otaki oza homme spirituel elo nini toki kosala na mboka na biso po souffrance elongwa na mboka na biso na Congo nini toki kosala il faut to réparer banyonso babima mpo na kanda ya mboka bazonga bahéros na biso bakundama libanda ya mboka basala histoire ya mboka oyo fo tozongisa bango awa bakundama awa totika koprofane batombe basimetiere bobuki botongi bandako me bato wana bobuki batombe na bango batombe na bango pardon basaki bato lokola bino te bapezala po 50 awa bakokisa 50 yango bakokisa yango me mawa mingi lo valable nasomona kutu maloba ezosuka ngai yango moni mboka na biso nyonso ezosimba te mpo na badomeni nyonso tu oyo esalaka mboka emata tobebisa me eza mawa mingi yango monaka na bamboka biso esaki yo bahéros na bango bato basalaki mboka esalama mboka na bango eyebana mboka na bango etombwama basala bango bamonument basala bango babengo nini est-ce que bato bakende otalaka biloko na bango babengo bamusée me biso esalaka te tangelanga musée ya mboka na biso ezawa musée ya monene eza wana triomphal sikoyo bilene ezala na kati bahistoire na banani po bato basala histoire babwaka bango babwakisa bango sikoyo batia biloko nini kuna bato ndambo ya histoire batia bango papa eza yango te donc bato wana bazonga na mboka na bango tovandi tosololi tobondeli nzambe ke tosalaki erreur
na ebiso ko mona mboko eko changer parce que on a osala ba manœuvre na nyo surtout pour mamwe sala maneti na parce que mboka so bato komaka batetite atol bina na koyokela yo il faut bana pas bakonzi ekiti na ba domaine nyonso tout na niveau à peuple to sali yango na ebisi yo komona restauration ya Congo okomona restauration ya Congo soki tokosala yango te ata tokobonda mpona badrapeau ata babiti bakonfirme ke pa ya nzambe ata babengi bapaster batosangana babengi bareligion nyonso eloko ekomarche na mboko eza te parce que nazomona milimo ya bato makila ya bato etelami ezoloba vengeance siko ta bosenga vengeance mpona mboka na bango te mais siko kozwa biso totika na bomoi papa ba révélation bimisu eza maya eza ça passe hein mais je te dis la vérité ils ont bangisa makasi ndenge lobi ke esprit wana ezolela na oto mona dernièrement ba enseigner ba vana mabele lokwa bana mikie bazo papa Vincent bato bapesaka bato mayele po komo oyo ozali ezolo komi professeur bansena bato kotangisa yo ezolo komi mécanicien bane bato kotangisa yo ezolo komi bongisa courant bane bato kotangisa yo ezolo komi licencié bane bato kotangisa yo siko bato baza fondation mpona moto akoma na mayele basuti bango yango mpe ezomema malédiction e ma malédiction bazolela bapolisier bakebundela basoda bakebundela biso salaire obike mikoleki bamweleki kuna bapolisier basalaka soki marche ezalaka na mboka nini bapolisier oui bamarché baza kolevandike ko moto aza batindi guerre mazo banga na le te nasali une semaine azolia te akobunda ndenge nini ata bino moko peta mboka etambolaka ndenge wana mokoka kuna moto bakayibi 10 millions ye moko 25 millions 450 millions batu ko détourner tout mbongo ya arena o ba tonga o kota stade mais mbongo nyonso na fosa nango nini a détourner nango elobi ndeko moko soko oza na ndako na yo oza ta demituka na yo bano oza capable otangisa bana na yo mwasi akendaka ta wenze oza capable ya kolia na komela ya kolata mwa nini ekoki na yo te mbongo nyonso ebele wana lo valable mpo sa nango nini oza batemple bakendaka papa etindaka bango je sais pas okufa mpo otika nango c'est ça osa nango nini ke baninga basufraka yo même place okotia mbongo yango eza te okotala kati ya bari boye na Dubai okangi bari mobimba obani kopesa bato banini obafongolakisaka chifu wana bachampagne mais entre temps moto mosusu avai na se alete azonga bakufa akomi kopema difficilement mboka na biso eza mawa tro oyo mpo nde bamindele bapambolamaka nde bamboka mosusu banyonso baza na même point d'égalité epa bamindele kuna nakasi bapapa nani bakotémoigne yango magasin mikonzi ezalaka te ya bato mpe mbape ezalaka te bato nyonso bakotaka na président de la république oui magasin ezaka magasin zando bango eza kaka zando wenze eza kaka wenze eza teke oyo ya bavwama oyo ya bato pamba oyo ezalaka te voilà mboka nekende liboso parce que bato baza kopema baza korespire bazobenini mboka na bango mboka ekende liboso voilà. Merci beaucoup papa Vincent tozokende ma na suka tomoni basala biso signe mais question oyo eza yanga eza na tunyo te mais bandeko bapesa nga na tuna papa Vincent babi papa Vincent to tuna question pourquoi mutu so dans no zuna pouvoir te zuna poste te zo le balma bien au sambela tout le monde église mais lorsque ba personne poste moto ministère moboé to ba personne siège mon assemblée nationale au musala makamoko ko nyoko la batu siko esprit na kaka eza l'esprit ni papa Vincent kit na bokonzi ya mboka biso eza voté ata mutanga zolo ba malamu soki akomi kaka azoki kaka poste moko boye a changé a changé complètement parce que basiège wana eza voté otunanga mpona nini parce que bo bayaka liboso olie base confie pa ya nzambe kiti ya bokonzi na bango epe mama na se ya volonté mpe na se ya nguya kiti ya bokonzi ya nzambe bango basina bapacte na Lucifer na diable on est sur eza vrai pe bao nyonso bayaka na nsima oyo bambwataka lepa baza na kati ya baloge baza na kati ya banini bango siko basinyaka bapacte na bango na baloge
pona ko sala ka mabe pona ko nuire na mboka na bango ko nyoko na mboka na bango basomo na zoyiba awa azotonga na mboka bapaya awa tonga kate azatra bikoko yote mazala ba immeuble na mboka bapaya donc na biso na bakonzi tozongela nzambe kati na solo omona délivrance ko salama pe mboka na biso ko zala beni na kombo na Yesu. Merci papa Vincent, to komi vraiment na suka so za la message oyo ko pesa pona ba kondi ya mboka message ni ko pesa bango papa Vincent ba Holanda to lingana to ça la réconciliation totale en mboka na biso pe to falsifier ba histoire te bato babunda pona mboka to lobelaka bango bato pe basala malamu pona mboka to lobelaka bango peka ko lobela te me ko récompenser bango banso atika ba famille les thèses ont formé en charge on est batuma le la ba ko mboka wana makabe sala papa na biso makabe sala famille na biso ozomona ko le la wana ezobe na malédiction et puis système ya ko bomaka batu ya okanga batu inutilement ba pesa kaka etumbu na mutoyo asali mbe ballon valable oui. Même temps c'est limbeba te oko kanga inutilement te oko bome inutilement te amene banda kolela malédiction pe malédiction ko ya to tika biloko wana to lingana tribalisme ezala te séparation ezala te to zala bo moko mutasali musala futeli futi na ye azwi pension pesa ye école finale na ye de école finale na ye mutu to pema na mboka na zala l'aise okomona mboka na biso ekende liboso bakonzi to mipese epai na nzambe mpe toza na bolingo sopo oboni kopesa epai na nzambe oza na ka na yo landa opona landa me kati oza na bolingo ya mboka omona mboka na biso kozala délivré na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup papa ba salutation et pas bana na yo bandeko no balinga o mingi oro saluer bango bo pesa numéro no téléphone. Salutation pa bana ngani so baza na poto bana Amérique na pesi mbote mengi pa ya frère Lievin nzamba pambola ye na mwasile mama Gigi na Amérique kana na Amérique wana Sylvie Kigalu mobile na ye frère Blaise Soukami sœur na biso Moyuma ma fille chérie Moyuma Gracia frère Patrick Kamanda international ndoi na yo frère Cédric nzamba pambola bango papa Jean-Jacques na mama Pauline na Canada nzamba pambola bango na pesi mwana ngai Esther Mabengele diamant noir na Angleterre bambote mingi na mobile na frère Yves na pesi mbote mingi et pas ya Anita Patricia na ya na yese Arlette toujours en Angleterre na kitibo na France na pesi mbote mingi pa ya yomorebiet évangéliste Edith Tisungu nzamba pambola yo na mwasine mama Nancy mwana popi mama tia yo yango wana mwana na ngai papa Nise na pesi mbote mingi pa ya Mimito Maduda ma fille chérie namba ne frère Yava PCP mbote oui na pesi mbote mingi epa ya Balbine Mondele nzamba pambola yo mbote mingi epa ya grand frère Angasis Kale Motema Nzeza expérience yepesi su grande liste mais balobela gete Valère Amboka na moi sine mama Brigitte mbote mingi epa ya mwana ngai ma fille chérie na Simotema igeti mao kola pambola yo penza ozalaka nzamba pambola yo pe mbote mingi pa ya frère David na sœur Yuyu nzamba pambola bango couple wana pona ko sukisa na kasi no sukisa na mbote mingi pa ya Jobo Bolibanda docteur Mosela nzamba na États-Unis mwana nzamba pambola yo e mbote mingi e pa ya na moko basilia e pa ya Nyakiko mwana nganya Nyakiko nzamba pambola bango so na boseno limbisa ngai bino nyonso tu bato bolandi biso na pesi bino mbote mingi merci mbote mingi pa koko ping pong nzamba pambola les grands comédiens et puis na les grands comédiens prêtre ba comédien nani Mangobo nzamba pambola na mwasi na yo mama Fatou kola pambola bino
Merci beaucoup les alaki patriarche Vincent Makela bino boki émission de Salibino hein. De Salibino vraiment ma passe na mutema révolté bino pe pour na mamboka. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela na mambo bimisi vraiment bimisi ba révélation moko ya 4 o ebima raté vraiment na miso batuelo bimisi yango na si bakonzi bayoki makambo ba kosala ndenge yo lobi pour mboka tambo liboso. Merci beaucoup pour la bande nzambe nyonso surtout bazwa ki temps ya kolanda émission oyo ke bandele kino na suka nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino pesi bozali na banda kuna bino sans oublier famille Makela nzambe apambola bino église Vallée de Bereka bandeko nyonso surtout oyo tosangana bango na église Vallée de Bereka nzambe ya Lola nzambe ya patriarche apambola bino ko banda na basali ya nzambe kino na mutimi ya suka boza toujours na se ya makolo ya musali ya nzambe nzamba sala makambo bolingaka. Vraiment merci beaucoup papa Vincent tokomi na suka na pesi mbote pa bana nzambe na pesi mbote pa ya Divilo Sambo Sephora Makela na pesi vraiment merci tokomi presque na suka à la prochaine bokolanda émission mususu ba révélation ya sika pour na boza édifier nzambe ya Lola apambola bino sans oublier ndeko na ngai Claudie Makela na Angola azolela mingi bato banti mateki azamona kasi ya papa Vincent Makela biso to sala émission na papa Vincent Makela azamona kasi ya papa Vincent Makela Claudie Mbianda mwana mama bebe banti mateki azali mona na yo bandeko na Angola bona banti mateki bino bayi barara bakoka ba papa bato yanga bisenga so sala émission na papa Vincent pesa papa Vincent mote na part na ngai yango na komisi mbote. Merci. Merci Glodin bien da Makela oki yebisa bandeko ke ozali mwana ya famille vraiment tokomi na biso na suka nzambe ya Lola apambola bandeko no so balandaka émission oyo tokutani malasima. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye